soki oye nango miso siko tokosalela nde étoile na ye tozuye toleye pasteur ebele oyo bazotalanga bayebi awa na Kinshasa na Londres na Belgique et puis na Allemagne naza na bango ebele soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona. Merci na ba abonné fidèle na biso nga bino Mustapha Malembe na salino ka no bo misana na ngai tosala ka misalo ezalaka pona ba information yango esalaka que biso ba oyo to diffuser bino nyonso oyo bolandaka biso na kobanda émission bo ete sans que na remercier ba oyo bazalaka wana basoutenaka oyo biso tozosala ya liboso ezali mon papa mon 2G Lukman Ngumba le vieux Badim Boli agence Fadel Ogersi HM Henri Modogolongo ya Mustapha Kobange assalamu alaikum Ravel Boyenga lelo tobeta masolo ya mwa mokie tope tobeta masolo ya oetali mystique eza nini religion pe tokokota eza nini tokobeta ngona nani tokobeta nani ndeko moko boye ebele bayebi ye mais c'est toute une première fois aleka epa na biso na info plus nango nakoleka na kopesa ye mbote ndeko mbote papa journaliste boni santé c'est toute une première fois oleka epa na biso na info plus soki okoki kose présente ndeko na réservé kombo opesa bato baye nyonso bakotala yo kombo na yo nani. C'est bon, bah oui, on a nous tenté, mais on a dit que Congo Mobimba et puis Afrique, monde entier, il faut bah peut-être la première fois quand il y a émission na yo, bah peut-être bah aujourd'hui, il y a à comprendre. Moi c'est mal à Rajabou, le prince c'est mal à Rajabou, le mystérieux, au neuf baïbi, au nazali moko na kata descendance il y a pouvoir coutumier, il y a kata pouvoir coutumier na province il y a Kasongolunda, et puis na kata il y a province où Italie sami na makamu ebele. Et puis nazali moko ya prince et puis nazali pe moko ya chargé à mission na kata na TC pe naza moko ko ya talisami na makambo etali pouvoir nde na sepeli vraiment boya minga na kata na lelo pa. Merci ndeko Mala Ajaz prince pourquoi prince et bandi ndeni oza la prince pourquoi bazobenga yo prince. Oui mutu moko ta kokina nkoko ma prince soko za na kata famille. OK. Pour cause à la prince, il faut avoir la descendance et la pouvoir. Nous avons la descendance et pouvoir. Mais il y a un prince. Il y a un prince, il y a un mala, et il y a un pouvoir. Il y a beaucoup de pouvoir, il y a une connaissance spirituelle, il y a un contact, il y a 4 esprits. Il y a Maï, il y a Moupépi, il y a Mabélé, pour maîtriser le génie et les esprits. Il y a un mala. Moi, je suis un peu pour ce qui est Rajabu, ils allaient dans le islam, les musulmans, ils allaient moi et Yaka avant comme Ramadan. Rajabu, Shabani et puis Ramadan. La bande de Konanga, l'islam, au Bakou, ma connaissance, il y a Mouké, on a beaucoup de ça, un peu synthèse. Mala Rajabu, prince mystérieux. Mala Rajabu, prince mystérieux. Mala Rajabu, Tolo Babou. Mala Rajabu, il est à la fois musulman, il est à la fois traditionnel. Il a à la fois naïveté sur les amis. Oui, puisque Moutunion soit dans la religion naïe, Moutou a beau magasin dans la religion naïe, et puis Moutunion soit dans la Kataputimi naïe. Donc, religion, on a dans la religion islam, mais on a zappé na Kataputimi à beaucoup qu'on a dans la zana. Donc, on a zana katikati ya makambona nyos. Puisque Moutou Koko Zaralelo Zoko Sambela, nous zappé na bako qu'on a eu. Pour nous en avoir, on a kata descendance, des nazali na katikati wana. Qui n'a pas côté de ce yangwana papa journal. Mais toyebi na islam la pratique mususu ezali que ya bokoko ezalaka te ndenge toyokaka nde toyokaka ke ba pratique mususu eza hors islam ezalaka te mais nakoloba oza na descendance ya ba chef coutumier nakoloba ke oza prince c'est que ba mystique ya bokoko wana osalelaka yango oyo biso toyokaka
oyo biso toyokaka ke na islam ezalaka te donc mpana yo nyonso eza nango permis. Peut-être kokozala ignorance na Coran elobeli yango bokoko eza reconnu, même prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayebi oyo ezali bokoko, puisque ezalaki na temps kala prophète akutanaki na bato bayaki oyo ezalaki na bato bazosala makambo ebele ya bagrigri ya baguérison. Prophète alukaki azwaki même na kata Yasin na surati Yasin na boseni verset mais na 5e verset 6e verset so okei okozongo ko comprendre que bokoko prophète a reconnaître qu'on peut nzamba yebi yango bokoko ekomi mabe ezali nini so kozwi nzete kozwi kasa osangisi osali mutu guérison eza mabe te pratique wana peut-être mutaza la ignorant to mutu ayebi te mais na mutu ayebi akolobaki eza mabe te puisque bokoko Abraham azalaki na kata bokoko na ye Muhammad azalaki pe na bokoko na ye mais ayaki na message ndeti baprofete na baprofete bayaki na kati ya message oyo bayaki kopesa biso nde na mwa moke na kotalisa yango wana bapratique islam ezali kosambela kokwara na nzambe moko nzambe wana ye nde moto atiaki bokoko puisque bokoko euti pa satan te même na kati ya baverse ebele tokoki okende nango oyo potin eza moke tokoki kodécomplike nyonso te mais bokoko euti kaka pa ya nzambe ezali na bokoko ya mbolamu na bokoko ya mabe mokoko ya mabe tokoki koloba ndenge nini bakoko tindo te kokozwa mwana kasi na ye okóma na ye neti nini baduki wana eza mabe mais bokoko ya kozwa nzete to ya kozwa mai to ya kozwa kasa to ya kosangisa kosunga mutu eza mabe te même na islam eza permis epuis eloko wana nalobi yango soki bato baza na posa ya koverifie ipeuvent aller na kati ya surati Yasin 5e verset 6e verset ya Yasin ezotalisa biso ezali mpena bokoko oyo mpe nzambe ya reconnaître bokoko nde ya moke na kokoloba na yango Malarajab le prince tobetana na bisolo ndenge tolobaki na annonce na biso mystique Malarajab il est pratiquant. Oui, je suis pratiquant croyant. Pratiquant croyant. Ok. Malarajab azam Malarajab pesaka batu bakisi ya basi Malarajab asalaka makambo ya ba match ukoma Malarajab azali mutu oyo d'abord atelemi na kati ya connaissance oyo azoko maîtriser bien le génie des esprits. Génie na besprit bazani d'abord nazoyeba bien ko maîtriser ba djinn eza na ba islam so balobaka ba djinn eza mabe po mutu poza na kati ya connaissance ya muzindo to na boyebi faut maîtriser d'abord esprit pour maîtriser mabe na malamu eloko ya liboso et puis dede Malarajab azawana na kati ya connaissance ya spiritualité oyo naza nango dès que nazoko maîtriser déjà l'esprit naza na facilité ya koyede bato ya koorienter bato par rapport à ba difficulté baza nango nakoko pesa exemple moko cher mozali wana oza na mwasi na yo bosouffrir na ye bovandi na ye temps ebele ozalaki na kati ya difficulté ozwi mwasi na yo otangisi baklasse asisi baklasse yo posisi baklasse boye koarrive ke bobalani na ye kobana na yo boye kobalana na ye ekomi na ntan moko boye mwasi na yo akomi kosala akomi komoni suti na te azwi mobali mosusu oyo amonelaki epasi te mais soki oye tosengi totelemi tobengi milimo wana baide yo eza mabe te nde nazali wana vraiment mpona kosunga humanité mpe mpona kolongola badifficulté ebele ezokosufrir bato ndeke mwa moke nakoki koloba yango wana soki ngongo ekozala tokomeka mpe kosolola kotalisa bamakambo ebele oyo esengeli koyeba na mozindo mais kozonga kaka na islam koloba yo lobi omaîtrisaka bagénie na bajine mais koloba lelo oyo toyebi bamusulman ebele ndenge olobi ke bajine baza biloko ya malamu te balobi ndenge biso bamisusu tomekaka tomeki kotanga mwa bareligion ya kotuna yo balobi boye bajine biso bato toleki bango olie biso tokomande bajine bato lelo bajine bazokomande bato donc toloba boye soki mokutuna nango ekozala Malarajab oza na contact na eloko oyo ezodétruire makambo ya bato ebele toloba oui wana nga na koloba eloko wana ezali par rapport ya yo mpe par rapport ya connaissance na yo na par rapport peut-être bapaster mosusu oyo baza na yo bazokotindako peut-être na question ozotuna nga to par rapport ya bato mosusu bayebi connaissance wana te mpona nini na koloba bongo puisque omoni na kati ya spiritualité fo koyeba fondement d'abord base oyo ezokosala motu lelo paster po asambelela motu fo akota nao na kati ya place akende asambela mpona nini lelo biso ke djinn ezala problème moko ya mabe non eza kaka na bato baza na kati ya ignorance nga nazoloba selon nga epuis selon connaissance oyo naza nango mutu na mutu ayebi ndenge nazoli ilimo azwi connaissance na ye po connaissance eza océan mutu mosusu akozala nango na verre mutu mosusu akozala nango na kopo na tonon bakozala na dimension moko te
exemple on appelle sur moi si abandeki kozana mobile a souffrir pour naie et puis mobile sungiye et puis deuxième point kozana kata connaissance wana c'est vrai lelo na islam batu bazolo bango kezama mabe non mais ali connaissance il faut to yebango même prophète alobaki ango soko zongi na kata prophète alobi to la bulini mufaridu ala kulli muslima muslimatin to la bulini mu on a nina utilisé terme on a dit to la bulini mufaridu ala kulli muslimatin abiko luka boyebi yo vandi boye kafiri mo bazo yazo sakana na yo bazo ya ko bimiso na butu mizima babaki lombaso ozoko ko se guérité siko tika les places wana kafira longa to longo na kata ignorance wana koluka connaissance yako kokende koluka tina bajine connaissance wana ezali ba milimo ngaso kina zo koloba yango boye so kina zo loba ezali milimo mabete puisque connaissance wana zo ko aider to longo la nde ignorance to longo la na kata ba connaissance to zaki na archaïque au bande ko kotsa biso ko zala ka bâtiment bote ko luka connaissance c'est obligatoire pour ça na moche yo vandi bo ba yo na butu bo ozomona ba mari dodi makamno so bosa lezo simbati siko yepa na ngana tangi duwa faciliter makamani longo lobi keza mabe non ils ont ignorance faut ko luka nini oyena devant mala la connaissance en moment ça les andenge nini à partir wana ko yebo ko découvrir est-ce que ça mabe to eza malamu puisque lelo nyoso eza malamu to eza mabe koma ka mabe to eza malamu koma mabe non yango ti donc eza muke na koko tal so papa journaliste na bayo bazoti no par rapport à connaissance wana mais lelo na l'église toloba la kali kama ba miracle wana ba musulman bazomema batu ebele na bokungi kozwa mutu peut-être toloba boyo oza mala kozwa mutu ko sokola ye ono to ba ko sokola soki système ko sokola ba che mutu soki na sani soki na bassin ba to sokola yo nulle part na mamba religieuse olo ba makambo wana cheno biloko wana eza ba pratique wana bino ko sala wana zo senga nengo wana ba pratique oyo zo ko lobana eza peut-être bato bazo ko sala ngo puisque ngai na yebi loko moko même Coran elobi yango na baka zalikal kitabu la hiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun tabalo biango nyose de jeza na kata Coran zalikal kitabu la hiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Voici le livre que je vous avais donné. Au-dedans de lui, il n'y a pas de doute. Tout ce que vous cherchez, vous n'en aurez, c'est là les guides pour vous, de bons croyants. Si vous êtes croyant, les camarades sont croyants. Les hommes qui ont été non. Verset moko ya Coran, ils ont déjà chiffré. Verset moko, ka bismillahirrahmanirrahim. Faut y bande. Aux arabes, na kata connaissance yango. Eza ignorance, les ogo mabatu. Nakata makambo wana o bazoya ko sokola batu bon eza makambo na bango mais biso nakata connaissance to zanango na yebi na kozwa aya oyo na zui eloko oyo na sali boye ne mutu pas zui guérison eza mabete puisque ils ont connaissance mais pour lukando yeba yango malaka jago sokola ka batu te mais vous allez entre la religion et les pratiques ancestrales na ba pratique oyo za pratiquant tango zolo ba yo sokola ka batu te tango lobi ozwaka likasa ona oyo olobi koto zoloba makambo ya bonzambe ya islam sikoyo ensemble wana ba pratique no ezalaka fondé to ezalaka ermo bo ndenge ezalaka na moi ba confusion ya pratique connaissance ya liloko ezotalisa biso d'abord mutu akobunga te mpona mutu akobunga te mpona mutu mais mutu fo yeba yango d'abord Quand on a connaissance, ils ont donné à n'importe qui. Connaissance, on a dit, ça veut dire Nzambe ndalinga qui n'a pas connaissance. Ba pratique au sala, ils ont dit namo ponami. Nzamba ponakinga. Pona zanakata pratique wana. Toze belé. Yango monelo Nzamba ate ba menuisier, ate ba docteur, ate ba magistrat, ate ba soda, ate ba journaliste, ate ba caméraman. Apesi mutu na mutu rôle. Même ba prophète o ya Nzambe bayaki na ba époque na bango, na ba moment na bango et puis na ba message. Oya bango prophète ayaki na message na ye ayaki na tana ye pa ayaki na likambo batindela ki na kata connaissance eloko na hotel sur vraiment très clair to longola ignorance wana po bato belé lelo memba islam susu bazokoma ba chrétien po na ni bazokoma ba chrétien makambo bazoke kolanda kuna nyoso na kata Coran talisami nango makambo bazoke koloba kuna bazoke koluka kuna tout na kata Coran zali mais pourquoi lelo bazokoma ba chrétien par rapport ya ignorance o beba connaisseur bazana ngo bazokoma na ngote hotel sabato ce qui biso leto zindakisa ya hotel msa bokoko ya hotel msa pouvoir o ya kosunga bato ezali pona mabete puisque koyeba ko maîtriser djinn
koyeba ko maîtriser muzuka ezali ka koyeba munene ya nzambe. Muzuka lisu nini olobini kama. Nde yango siku peut-être eza na ba terme wana eza na beaucoup plus bato bazasuki kozwa temps au peno ko kopesa ngata to kozwa temps ko solola to ko expliquer différence entre djinn na muzuka to ko expliquer entre la nécromancie na métaphysique eza makambo mususu. Avec le temps, tu as le temps de expliquer tout. Mais sont des esprits, on Nzambe atindi. Puisque l'esprit a zali loko la bisoté. Biso va ser biso na mabele. L'esprit va ser na moto. Tu as une différence wana. Pe zali na ba ili mutu esengilo maîtriser pourquoi tu as une connaissance wana ya kozana contact na esprit wana. Ce que l'esprit wana zoko bengai, akoya kwa aider. Il y a des esprits va yaka pour la méchanceté. Ils ont un esprit abonné, il faut bien esprit abonné. Ils ont une difficulté, il faut bien esprit ambongo aya a aider yo. Tout est possible. Vous avez un problème, il faut bien esprit. Vous avez un problème à mariage, il faut bien esprit. N'est pas qu'à pour rien qu'il n'y a pas de pasteur. Pour le lot, pasteur, comme un miracle, comme quoi preuve, comme Paris foot. Il y a qu'à le lot comme on a beau. Comme si nous avons bon, non. Il y a un moment où nous avons connaissance, comprendre qui est Nzambe d'abord. Il y a Satan Azali. Il y a l'esprit Bazali. Il y a l'esprit Mabépé Bazali. L'esprit Père Malam Bazali. Puisqu'il y a des esprits, au bagiri zakapé, au ben esprit, il n'y a pas de guéri. Moutoumou bakanga qui est pas bando qui battait, na kata zamba mokobo, à kokarbimate, bon na malade, bozo tambola partout, guérison aux alaté, dazo sambele guérison aux alaté. Mais ça n'a pas esprit, monsieur Tokobe, à kaka azuni noana, mais l'autorisation à nan, il y a un zambé, n'a pouvoir au watse kata mokili. Dès que mon n'a pas côté sur Yangwan, mais avec le temps, ce que vous avez des sous, donc on met un peu pour décortiquer tous les sujets, pose vraiment une orientation à quoi vraiment malade, mon zindo à ma cambozo le mot de Malaraja n'a pas pratiqué le pour guérir bateau, mais tu es dit n'a pas pratiqué avec des conditions. Tu vois qu'un musulman, n'a beaucoup plus aux malades et puis aux praticiens n'a beaucoup. Na bino na islam to yoga kalisusu ke zoe logo moko boye lata na loketo to zoe logo moko boye kende ko sokola ba biloko wana nyonso tant yozo boya ba côté kuna ba pasteur ba yopesa maite bazo sambelela bato bazo zo ba guérison mais bino bozo pesa avec des conditions ke mutu kende kokota soki na cimetière tanga soki logo moko boye na ebité na ba pratique na soki pe makambo wana ezala papa ezali ba condition te. Ils ont des pasteurs qui ont utilisé la brochette. Ils ont brochette à Tchébé, gars, batu bakoué. Pasteurs qui ont utilisé la huile. Pour toi, c'est un peu mon bébé. C'est ça. On a dit. Les yango, les pasteurs ont fait ce qu'il faut y avoir. Ceux qui ont tinda, il faut y avoir. Bayak, pana biso ba oi. Il m'ona ba requête à zokota. Makambo ya zo salawana. Ezo utawapi. Totika ba ignorance. Yango mona lobaki que il y a un moment on a bando ko dénoncer bango. Pasteur avant non c'est un miracle. Yo mona we bazo benza venez voir yaka miracle ko salama. Les jours intel so boye boko mona boy. Pona nina comme tina kata pona. A côté qui retraite, bongo biso ba musulman bakanga carême pona ni. Carême wana bakanga gade bongo ba benga ngo retraite. Carême balolo ba ke kratimu. Ba islam peut-être ba ko comprendre kratimu to warka. Oyo mutako ko lata na kati ezali mabete mutako zo aya Coran. Achangu na kata nzoto. Kasite eratik aya Coran wana nazolo bapana ba mala. Oyo te na ba mala na ba pasteur o ba yebi nde ba webi. Un connaisseur ndako comprendre ngo bien makambo nazolo. Parce que omoni ba point ozo toucher ndire batindi on ne pas ba pasteur pour mekampe ko lamusa mabeto ko lamusa mabe bango bazana ngo. Oyo delo bazana ignorance batie batu na kata mokili. Mais biloko zolo ba krati muna ba wa. Yango sikona hotel Sezani. Yango sikona talisa yo na muke na hotel so pa ba pasteur ezani nenga pesa mutu huile d'olive nenga zo pesa mutu seme akoye biso somba bougie somba asa oyo boye to tumba zo parfum oyo kosala boye nde yango wana oyo baso kosaela il y a des cela au-delà même ya kocha batuti na basaba dra non siko ezali connaissance même ba pratique mususu ba pasteur ba ça déjà plus pire mabe oya ba pasteur ezali plus pire mabe na lobi bonzambe bongo ba pasteur bazo sala déjà plus pire mabe oye bango oya ba pasteur bazo sala akozwa mwasi bato alibala mwasi alibala azana mobali na pervoir yao azana mobali azana bana oyo kakangisa retraite alambela ka mobali tete avant ça mwasi na kata église pendant 1 mois 2 semaines 3 semaines même pas beaucoup dans na kata mobali faut pas longola ignorance oyo même bible zolo bango le peuple périt par manque de connaissance bango moko baso kobunga pona nini bazangi connaissance
vraie connaissance eza même pasteur wana baconsultaka biso et puis bamakambo nazoloba bayebi yango trop bien ero moni pasteur eosala miracle c'est veut dire azalaki na chambre na aconsultaki ndenge biso lelo mpe tokotaka kovanda otangi mosusu bazikra na oyo ovanda ose médite makambo wana esisa elobi haki oyo eza nango ozomona liboso fo kolongola ignorance wana bapasteur bazali bato lokola yo et puis bazali bato bazoya koluka connaissance liboso na biso bapratique oyo bango bazosala lelo na kati ya mokili bomoni yango malamu mais oyo biso tozosala bomoni yango mabe non yango te puisque connaissance na bango evandi nde base mpa na biso fo koyeba yango mwa moke na kokotaliso yango mais avec le temps tokozwa ntango kosola mwa na bapratique wana kaka lelo tokontinue kaka na émission na biso na kati ya bapratique wana kaka malaka diable moto ayeba na yo opesa ye portefeuille magique opesa ye lelo bamosusu bakomi na soki valise magique bamosusu donc au-delà voire même basirène bapratique wana nyonso toloba kaka eza bonzambe oyo ezoautorise babino bapraticien lokwa na koteni na yo ezoautorise bino kosala makambo ya ndenge wana eloko moko na koyebi biso papa journaliste fo yeba te eza na différence entre kozala croyant kokroire na nzambe na kozala pratiquant eza deux choses oyo eza différent eloko esengeli na koyeba ndenge nini ere moto aye mpa na ngai kosenga ndeti valise magique portefeuille tout ça c'est l'esprit esprit eza nano nini moto faut comprendre nano esprit ezali être oyo basali yango différent na être biso tozali esprit ezali na 4 catégories d'esprit biso tozo koutiliser na kati ya mokilo baza na kati ya contact na biso les 4 êtres humains toza na esprit ya mai esprit ya mopepe esprit ya mabele et puis esprit ya moto olandi ere moto aye na kati ya bonheur azokosenga bonheur nakobengela esprit wana ya bonheur eza na possibilité ere nazo komaîtriser le génie eux les esprits j'aurai la facilité là ya kosala eloko esengeli kosala ere moto aye mpa na nga asengi valise magique ya portefeuille du bonheur sont des termes mais c'est un esprit oyo nde yo kotinda akende koyiba to kozwa mbongo wana po aide moto valise magique portefeuille koautoriser eza nini moto aza na kati ya difficulté c'est un connaissance oyo epesami na moto nyonso te ozali connaissance oyo ezali yo oza na kati ya difficulté omoni ke famille na yo papa na aboti yo atikeli bino mbongo lelo bapapa batikali na nsima baboteli bino biloko tout ya vie otikali na eloko te oza na mama oza na bandeko oza na baleki fo batanga kelasi fo bakende basala makambo ebele oza na difficulté ele komona nga na connaissance oyo naza nango nakoti na connaissance na contact na esprit moko oyo akoki kobanda koyede yo esprit wana kozwila yo facilité ya makambo oza kozwila yo mbongo kozwila yo facilité na yango mais ezali makambo ezali normal même mpe bapaster bazosalela yango sikoyo bapaster bolobi eza bonzambe te ya bango nde eza bonzambe puisque bapaster lelo ozomona lelo bazokorenie ebele paster akomi na pouvoir koleka même mobali oyo aza na mwasi abali na kati ya ndako tala nano eloko wana qui est très dangereux oyo bino eloko bozo comprendre malaka jabu guerre ne mingi eza kaka na bapaster guerre na ngai ezalaka mingi na bapaster te ezalaka sikoyo nde tozala na bapaster ya solo oyo bateya bato message bateya bato ke dernier jour ezali bayebisa bato ke lifelo na lola ezali bateyaka bato na sur prospérité te bateya bato sur mabala te bateya bato sur séparation te parce que la plupart bapesaka portefeuille magique te bapesaka baza ebele oyo basalaka biloko tozomona yango eza na bapaster mosusu tokoki koanonse te ayebisi motu zwa mbongo ozalaki nango kende nango na kati ya ndako sambele ekomi moto ota oyoka yango nanu te soki peut-être oza moto ya bapaster oza na kati ya ignorance wana ozoya oyo batindi yo lelo nga na kotala liso il y a des pasteurs soki mpo kolinga obengi su na deuxième mission na kotanga eza na bapreuve oyo ezali o bapaster bazosala ya bapaster bazali ebele bongo mingi babundisaka nga mpo na nini mpo na bango ya kobundisanga eza par rapport à quoi par rapport ya vérité et puis par rapport ya kotinda bango bazonga na kati ya nzela batalisa bato le vrai valeur ya nzambe batalisa bato le vrai valeur ya connaissance oyo bango bazoteya bato te bazoteya bato sur malamu mais bazoteya bato sur mabe te o pasteur azobangaki bandimi bazala te pembeni na ye azobanga bandimi batika omona mondimi azoya église mwana mwasi atemi bosa pasteur tala miniji mpe ya moke mais pasteur ateya ya koprêche yango te mpo azoyebake soki aprêche na kati ya likambo wana lobi akoya te mais pasteur azokotolera yango azolinga baya bapese kaka badimi azotela sur la prospérité mais po ayebisa bato ke paradis na lola na lifelo eza ndenge nini non koyebisa bato ke botika masumu bolanda nzela ezalaka su te message wana ekomaka okozwa boye ane oyo banguni ano bakozala boye ane oyo boye non papa soki bazokotinda yo po oyebisaka bango bazali bato bazokosalela connaissance na biso oyo lelo ezokosala bango mpo bazala
et puis ça bango lisusu ki tozali toyebi pe to maîtriser bien Bible wana et puis tozana kata connaissance ya 4 points tout bango bazo sala mais toza bendemi na bango ti souci na biso ba connaître pe ba yeba les vraies valeurs ya Nzambe et puis ba yeba les vraies valeurs ya connaissance spirituelle o biso to ko pesa liboso na bango ya moi muke na koko talso yango malaka chapi na monde kaka wana ya ba pratique lelo pe to lo ba yozo ozolo bo yebi mais lelo pe ba ndeko ebele bazolela ebele pe na bapoto kaka nde tosalaka ba émission boye moto mosu alobi ngai boye napesaka boye mais omona boye moto azwi mpe mbongo na ye mpe atindi moto asala mpe pratique mais oa nde tolobaka na kikoma mfuilu eloko moko mpe te ale moto wana akangi telefone to achange numéro ya telefone lelo omalaka tiabo makambo wana ezokoma ebele peut-être bino mpe boza na bamondo wana oza na makambo wana mpe eloko wana papa na kokata yo eloko wana na kokata yo eloko moko et puis nazoloba na batu to bazotalanga omoni lelo faut koyeba ke mutu pour être kozala connaisseur d'abord faut avoir initié et puis faut apprendre connaissance yango olandi ezana mutu moka koza na limeron ako ya kati mutu nalobaka ngo souvent soko zonga tana ba émission na ngebela kati mutu asa le spectacle mais yango te za guérison pour sozo senga tous un art de guérison, un art de spectacle, c'est des choses différentes. Puisqu'un pratiquant a pratiqué, il y a un moment où le belé va dîner belé, et puis il peut savoir confiance, il peut savoir bambo. Mais au moment où un vrai pratiquant, il sait que il ça 5 000, 10 000 $, 15 000 salabo. Ah, il est belé. Mais pas mutuana ou ok. Aïbi ou yazana iwana, aouza na facilité, il y a un peu c'est loko wana, l'accueil, a vu facilité à couper 50 000, 100 000. Après quand il téléphone, oui, n'a bayo no subaïbanga, numéro ou baïbelanga ya 081 3092 60. Ils ont le numéro dans WhatsApp, même numéro on utilise. RTL nanga ou baïbi na 97 47 58 640. Il y a un même numéro on utilise. Le loko na web sabande qu'on a biso ezalini. Omoni pratika wana sali obongo, opesi mbongo. Asali logote opese mbonga kangi numéro zwaka kombo na ye oya pesa kiyo oye nango biso sikoto ko sale la étoile na ye tozuye oui tozui mutu wana po eza kosakana na connaissance pratiquant wana attends papa tozozonga na kata pratique ya islam tozokosola sur connaissance universelle tozuye tolé na ndenge nini par rapport à quoi yokanga sikona terisa yo mutu apesi yo mbongo osaele likambo aza na kamuka difficulté eko arrivé kaza na problème ya mosala ekimi to mwasi bazalaki na mwasi bapesi 50 mètres ndeti makambo ezokuta na kati ya poto mwasi akomi mosika mpe na ye olandi ana aposaki mwasi wana azonga to mwasi wana aposaki mobali wana azonga azwa atindele mbongo sikoyo yo pratiquant batindele mbongo soit disant que pratiquant obimi na tv omilakisi makambo ebele mais osala eloko te ozwi telefone okangi siko oleke baluka peut-être bakende koluka kokangisa yo tonite mutu wana za mutu akose sacrifier ndenge nini pas aki different na yo affaire souffrir yo tokozwaka kombo na yo tozwi étoile na yo bola mutu bataki na kata vie na po nzambe atie mutu na kata destin makambo na tokozwata tokosolola po tango eza moke tozwi yo mutu wana toutiliser yo totindi pe bespiro baza sipere batake yo et puis nazwi mutu wana nasalele musala na gratuité na osala on peut gratuit pour na PC solution mais elle quand ça peut signer mutu wana autorisé na islam na ebisa que islam eza autre que connaissance universelle faut ba que islam eza na ba principe islam eza na makam nango pe islam eza na ba moment où était telemisi biso na kata connaissance mais eza na ba pratique msusu eza na kati ou eza na ba recherche au mutu ayebi puisque na mono bandiko ya ozokenanga ozopencher beaucoup plus sur islam ozopencher beaucoup plus sur islam mais na télévision bo makambo ebere avec le temps que vous temps ya kosolola au comprendre ba réalité. Deuxième émission on a roya, troisième émission on a roya, na ba sujet autour au kolingo kenen mais nazo linga ko clarifier opinion et puis public monde entier. Ndenge ba yaminga ndongo yaminga lelo na kata émission na yo ba comprendre où est le vrai sens ya science ya connaissance spirituelle et puis ba yeba ndenge nini ba ko kozala pe batu nini o bango ba ko kozana bango pona ko sala bango musala n'importe qui te abimi lelo bo moni ka bo non aza initié ngana zabu na créer secte izanga ils ont une connaissance spirituelle, ils ont un secret des inspirés révélateurs. Il y a des années, bateau baza initié bazana. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont comme ça mon pays islam. Au tel c'est islam, à côté na kata islam, après tel c'est pas makam tout ce sengela yé. Au côté ben secte. Oui, cher. Au côté ben secte. La côté du sey na makambo tel kata connaissance. Quoi yé ba yango puisque zali mozindo. Lelo yango pe mo na kata islam to zapi na makambe belé. To na ba toire que c'est belé.
Otoko koloblaté devant bakafi, otoko koloblaté devant batu. Hein? Ils ont connaissance, ils ont cuisine interne. Tous en ont kadir, tous en ont tijani, tous en ont chiite, tous en ont makambebele. Avec le temps, tu as temps ya kosolo là, makambebele. Moi mon qui on a quoi hôtel sabatu yango. Mais malheureusement to qui me kona to qui me koshite, les lots pe na monde na bino ya ba pratiquant, to ndengolo to tchamo ke islamisme. Na monde ya ba pratiquant, les lots pe to na Kinshasa ba ebele bazali. Malheureusement so ka vandi boye yemoka lobi te mutwana na bangaka te mutwana ayebi pratique aza vraiment soki kotangela biso kaka mibale na eloko na koyebisa yo na kata connaissance omoni ere ozoko maîtriser les génies des esprits okokobanga mutu te na kata moki mutu tokokobanga bon ouais terme nous peut-être osangi mpo olobi na oui mutu tokobanga ezali nzambe. Et puis deuxième point ils ont dit Satan puisque ce sont des 2 mètres au bazar. Ah on a katanative. Mais muto qui n'a pas sa respect. D'abord n'a pas sa respect na n'importe qui té. N'a pas sa respect na on a dit kazali pratiquant. O paso sa musala ya solo. Ah on a katia ya kata Congo to zebelete. Na kata Kinshasa ba bazali ya bazali mususu oke bazawa pété na kata Congo oke na koko cité peut-être ba komona bango te mais le jour où vous avez chance temps ko ya na kata secte ko yeba okomona pe bango o ba prochaga ko na koko tanga ba komona bango te mais bazali les vrais pratiquants bazali mais eloko ezoko sana nga pasi ya mabe ba biminde belé mozomuna leloke nga grand maître boy portefeuille du bonheur et comme il est là, au portefeuille ceux qui animent. Non, portefeuille du bonheur, c'est un terme que tu vas utiliser. Il faudra que tu aies bien portefeuille du bonheur, c'est un esprit. Portefeuille, c'est un esprit. Puisque quand tu as portefeuille, tu as un poche de Michel Lombongo, sans pour qu'il y ait un esprit recommandé. C'est que l'esprit où on a recommandé que nous avons bien initié, nous avons une méditation, puis une concentration à Makamboana. Tu vas aller belé. On a quoi kotanga te awa bazé belé mais place au bazali ba yebinga ba yebiki ah mala yebi ke tozabo bazé belé baza ta 5 to 6 o kenga na yebi na kokotanga ba komona bango va muchiri ba ya zandena il pas à pratiquant le rôle yo il pas non pas pesa kapé batu ba portefeuille magique ou pas pesa kapé ba valise et loko na loba ezana wa mona rappel Lucifer boy en face ezana makambo foko yeba d'abord que mutu na mutana kata ba dimension spirituelle wazana ngo pazana ba degré ya makambo wazana ngo omoni batu wana zotangela ngawana na yebi bango te puisque un vrai pratiquant tuzaka na kata sec na biso toyebani puisque yena oyebi nani ayebi so azaki soki nani bino monde boyebi yango zomona ba réalité bato bazokutana nango na vie ozoke ko consulter mutu moko ozoyeba te aza initié auti na kata secte nini auti na science nini azui connaissance nini azo expliquer makambo ba gege ndeni ba musicien oyo ba kenda ozwa gege non kozwa esprit moko kozala na esprit moko papa kozala na esprit moko kozala na esprit moko kokende kozwa esprit na kozala initié za deux choses différents et là on a fait expliquer preuve année bateau tout bazapa na bazu solutionner non yango te mutu msa ko somba esprit moko lobita komi pratiquant et lobita komi osela batu makam puisque gotinda déjà ba esprit ba kende tina ba poto ba France ba Belgique ba États-Unis lobi makam nini le kaka ebi ba incarnation nini sengelo sala ebi makam nini sengelo le kana na kata mai ba autorisation nini sengelo za nango ezateka ke yo loba non pourquoi comme na kata dimension on les dimension otoko ki na ba ventile ta ba jeter okolo ba gege wana sont des termes qu'ils utilisent surtout bien nos zonga penana trop bien ils ne savent absolument rien ba yebe loko tiens atanga azolo ba ba maimona baza ba nani maimona ngona ne pas faire pas expliquer biso oko yeba okoko yoka maimona tupsa ko kota na kata contact ya maimona ozui maimona lobite ke maimona peso permission pour sala makambu to etali maimona non jamais osala ngota eloko na ona loba batabongo oye kaka pananga tozwi kaka ye pour prévenir toko sala d'expérience wana tozwi ka mutu wana o azosa makambo wana n'esprit ni moko na beti eloko na récupérer makambo na ye oui nazo faire expliquer ngo aoza panzi soki panzi te na leye kolia o na oloba kolia puisque naza na kanda par rapport makambo wana makambo belé biso ba vrai pratiquant toko mi mélanger na batu moko ba yebi connaissance te mutu nyonso kobima utaki musicien o nga connaisseur mutu moko auta kozwa nini bo o nga connaisseur non yo connaisseur
Yo yeb esprit. Yo bi ko maîtriser esprit. Vous en a facilité, biso to leki na makamso ba preuve, mutakoyi malade andeke. Na banzela kaka bo ba makambe bele to sali, za te kapato filmer, auto lexa na ba TV te. Ne mutakoyi bato mutu akoya kaka malade andeke biso ba to guéri. Ça que ba pesa different toni. Na keka bo na gangi na beleli pe na longo pe mutana a guéri. Aza guéri. Zana bato ko ya to ko sala pe de mission monde. O wana ko kaninga ka témoignage. Menga na linga kateke na sel makamnya sona banda ko témoigner to na banda loba o mutu intel bona simbaka o mutu intel bote même ata ba pasteur belé o bazo tala nga ba yebi awa na Kinshasa na Londres na Belgique et puis na Allemagne na zana bango belé ba pasteur belé o ngai na kadraka o baza bana na nga o baza na kata secte baza na kata maison o na pesa ka bango connaissance spirituelle o na tsaka bango na contact ya ba génie na l'esprit o pe bazo sala ba miracle bazo sala makamlelo o bino bomona de dans bango danger de baza bana na kata makolo na nga de o comprendre que il y a une différence entre un vrai pratiquant na muto a uti ko zo mwa buloko amike mike akoma kiloko la mala c'est jamais pe ko tikala oza Mala Rajab tozo qui t'a déjà Mala Rajab ambassadeur pour la paix pratiquant Moroboye ambassadeur de la paix et bandi ndengeni et komi ndengeni peut-être pour une première fois ngana monango chef coutumier akoma na bamakambo yo pratiquant mo akoma na makambo bandaki na ndengeni. Oui, beaucoup comme d'abord un ambassadeur pour la paix faut la moto initiaka action ya kimia parce que nga depuis que na bandi connaissance yo nazalaka toujours mutu na initiaka action ya kima kosangisa bakuluna na utunosa kuluna ubupoma nini na longole na makanisi wana ya kikuluna na zwe na kata fondation na nga akoti na fondation na pesi oui na zana fondation na pesi musala ya facilité koyeba koyekola mutuka ya koyekola facilité koyekola kosala peinture ya kosala mapa ya kosala makambe belé na orienté ye mutazalaki na mobulu ya koboma atiki alors baction na salaki yango turo et puis nazalaka surpris ti banomina kanga ataka ambassadeur universel pour la paix dès que zali baction on a bandé ko sala on a bandé ko lingate kutu mokile yeba menzoka bandé ko tsanga déjà ka de yango moniki banoma en tant qu'ambassadeur universel pour la paix nazali ambassadeur oyo ya malobate mais oyo ya baction oyo l'équipe belé on a sali et puis nazo continuer toujours ko sala avec les fondations fondation kombo eza nini puis siège nango ezala ka wapi. Oui, fondation ezali foma siège o bato bayebi ezala ngalema wana toza pe susu na nini susu to ko zoeza na ville o tozo ko initier pe action ebele devant bana tozo ko tangisa bana oyo ba maman bayebi ko tanga te toza na ba centre o to sali vraiment déjà to komi na plus ou moins 11 communes au déjà toza na tsangu wana déjà tozui daki to tie Petro Congo toza na kopusa na mwa muke ko kene na site na cité nini kokota na Betani au côté na droite au pousaniti au comme na station wana toza pe na ba mama auto créaki mo ba bloko na kaluka wana pe tozali na kata kaluka pe tozali na zone komata na zone vraiment ko koma na cité mama Mobutu avokota cité mama Mobutu na tronçon wana ya Matadi nini avenue Matadi Kibala toza pe na ba mama au bazali na ba jeune et puis tozo ko cadre toujours ba jeune kolongola bango na makambo etali kuluna ezali Kuluna ezali pasi oyo ko arriver na population oyo mutazana musala te mutu ataki classe ali akatasaka te parce que nécessité zaka ke ko approcher ye ko yoka pasi na ye ko orienter ye soki aza na posa musala na kata fondation to idaka bango ozui CV na ye okepe ko beta pe ba porte mais mawana biso zaka ke ba kondi fo ba yamba biso zala ka moins difficile mais tant que toza bato to message toujours ko sunga tozo continuer toujours ko sunga bango dès que moi mukenda ko talisa yango mais soki le temps ko permettre na ko talisa yo tala pe ba image mo na pe ba action ba makamni zo sala toza na babilanga toza na hectare fondation eza nango o ezo sala babilanga o epesi pe ba mama ebele musala eza na kata buma o zo pe temps ko kita o mona mo makamuke o to sala déjà na kata fondation Mala Rajab so na question na ya soka na hoto na yo rami les années. Na uzo comprendre que so tu ninga bien. Rami les années oyo na kati ya Islam bolobaka voyance. Lelo eloko wana na koyebisa yo na moni ka ezala question ba pasteur. Il y a trop de pasteurs au lelo bazoloba voyance d'abord un zanonine. Ba to sengeli ba comprendre que voyance ezali eloko oyo eza invisible ou eza révélé par quelqu'un pour que ça nakata preuve nango visible. Vous l'avez dit? Mais lelo ba pasteur ba comme ko pesa biso ba voyance misusu ya séparation. Et comme il faut voyance. Vous l'avez dit? Et puis pour cause ça nakata voyance, faut maîtriser le génie des esprits.
Vous avez un contact quoi. Dès que vous avez une maîtrise des génies et des esprits, vous avez une facilité à voyance. Et puis il y a des voyances spirituelles. Oui, outil don spirituel pas nzambeye moko apesi. Mais bate belé te bazana. Puisque les lois batu baleki masumu ba pasteur bango moko bazo zo ba ser na bango mo bazo panza mabala de yango moni ba voyance belé zo panza ba famille. Mona mutazo biso ke mama botio akolisiyo abokoliyo lelo mama na komukola komindoki. Par rapport à quoi? Par rapport à voyance. Voyance ne dit pas pasteur. Ebiso ke mama no mabe. Ebiso papa na o mabe. Ndeko na o moko botama ebiso ke mabe. Nde yango wana. Mais na ba sepeli ba question na yo malgré tout ba pasteur na monde batindaki vraiment mo mingi. Mais to zo attend. To zo sous deuxième version